Nadana sengo moko fati beton ndamba pambola yo sala musolo kende likoso. Soi-disant, bon, naza licencié, naza docteur en droit, naza docteur en économie, naza gradué, mais bazo yiba, bazo détourner soni. Makala o combien de présidents balekani abayebi yango te ye penda économie na système mboka to comme ta ville lelo en tout cas nzamba batela ye asala to kugana mai Natondi bino botondi na bino nyonso bozwi zinga to libakuya kolanda ngai wa bino Ange Kashila na bomesano pinza tumesana bongo kobeta masolo etali pinza ekolo na lwenge nini tukupa ko bakisa mwa mayele ndamo poete to tumbo la pinza kita ya ekolo na biso kasi bomesano palo kwa tumesana kobeta masolo ngo pembeni ya baipa balambaka nzungu to bilubu ya politiko ndesa kaite to pusana to ko benga ba openza balambaka bilubu ngo na ngwana na mopanziza ngana zali bongo na mwana mboka Cédric Maître Cédric wazali bongo moko ya lisanga ya bai de PSN de tukobeta pa masolo elongola Maître Cédric masolo etali actualité mingi yo tokolobela mingi sen konde ekangi biso ba mikolo mwa ebele pamba te to bandaki koganga na ibandeli ete Antoine Motsegedi akobeta masolo etali maponomite akomba komona lokola akoglisser kasi lelo biso nso tokotala be Ecclesia ezwa place ya population ecclesia komi koyela libonga na bango bongo wana ekosala biso to benga penza ba epa balamba ka bilubu ngo po ete to meka ko panza nteke mwana mboka to pesi ombote peto ya mbio malamu mbote mama Ange Kashila mwana mboka Cédric tokobeta masolo etalisaniko lolinge nini makambo penze ko benda na makasi umeli toza kozela po ete to leka eteni wana to kota na recensement ndenge balobaki maponomi kozala te soki recensement esalamite tokobeta lisusu masolo ya Kofi Olomide alekaki na télévision alobaki ete Antoine Motsegedi bilan eza 0 alobaki pe makambo etali olivre mbe wana na yebi te kasi ayaki susu kozonga nsima po akosenga pardon tokobeta susu masolo ya insécurité na este esili to esili te kasi yango wana masolo ebandi mwana mboka topesi yo mbote lisusu ya mbala mibale mbote mama mbote na bandeko bakolanda biso na ndako na baninga na nga nyonso oyo tozalaka na bango na parti ya UDPS mwana mboka Cédric komona bino babandaki kotia makelele ete UDPS bolobaki ete état de droit bolobaki ete alternance ekokoba kaka kasi kotala ba ecclesia lolenge nini bakangi bazangisi biso lolenge nini akoyeba moto o akokamba to akosalisa maponomi na maponomi ekoya tina ngonga oyo kotala pe makambo ndeko kende bakozongisa makambo ngo na maboko ya ministère intérieur to likambo boni pamba te ko benda na me bakozwa kaka solution te entre bango na bango te biso UDPS na banze te bolandaki oyo mokambi na biso secrétaire général Augustin Kabuya mwana bute ndenge biso to benga kale alobi ete ekozala ta na journée moko te ya likolo koleka 2023 ou tokopusa makambo etali élection donc l'élection ekozala bel et bien organisée na 2023 et na respect constitutionnel kasi eloko tozo regretter eza que tozo mona bandeko na biso oyo normalement il fallait ba poser ba acte pour na tozwa moto bato ba kokamba seni oyo ko organiser maponami bazo sala lokwa bazo tia biso na moi long terme donc ndo moni bato oyo babengi ba confession religieuse na kati wana baza na kati ya 8 eza ba église catholique ECC les kimbangistes les églises de réveil les musulmans ainsi de suite mais na ndenge makambo zo kendela na za sur que yo za mopanzi sango zo mona ndenge makambo zo kendela faute eza na côté ya ba politique kasi ndeko ngasoki na yebi ba bakolanda biso ba ebite kasi bako wele bako ndongwa na bako wela nini eloko nini ko sala ete ba yokana te eloko bazo yokana te eza bango na bango moko kuna na kati ya charte na bango baloba ete soki to yokani te na ma to consensus donc to vandi to yokani que to pona mutu tel ndaza mokambi ya seni soki to yokani te to kena ba vote
et procédure na bango nyonso ezalaki épuisé bakena élection bato bamonaki bakende na élection baboyi ekomi o bato ya ECC na église catholique bazo taxer les deux candidats au batikalaki que baza na proximité na tata mokonzi ya ekolo bazolo bake batongo mutongo moko ya candidat aza na proximité na tata mokonzi ya ekolo moko ya candidat azali corrompu alors que corruption wana bango bazo mata preuve ata moko te baki bapesi ba mituka moko akangaki okolo bake bapesi mituka mais yande na preuve. Tu ne vas pas apporter des allégations comme ça sans pour autant emmener des preuves. Bapesa ki bango mituka te. Bango ndefo ba na preuve. Ngana yebi ke bapesi bango te. Et pourtant bango moko na rapport na bango, je pense bien secrétariat technique na bango ezala ya kokambama na je pense bien que les abbé Chaud ou bien l'église ECC a lobby était que ba candidat au batikali wana nde baza ba candidat oyo baza na maele koleka ba candidat baza na technicité baza na koyeba compétence koleka ba candidat mususu bazalaki. Kasi boni bango moko na suka bakoya ko changer pour baloba ete bato wana baza soit corrompu ou bien baza na proximité na tata mokonzi ekolo. Et puis maman ceux qui bakoloba proximité est-ce que ça pour ete ngai to mututel azali moluba et que tata mokonzi ekolo azali moluba nde pour baloba tango mosusu pe mobeko na bango epesi bango pe ndingisa wana mobeko lobi makambo wana te. Et puis na mibeko nyonso ça makana Congo eza na mobeko moko babengi constitution des ali mobeko likonzi ya mibeko nyonso eza na article moko na constitution bato bazolanda biso na ndako balanda bakende kotanga na article 13 article wana ezopekisa ete moto nyonso aza congolais to bacongolais mosusu bavanda balongola moninga akota na mosala te to azwa asala baactivité na ye te parce que moto wana azali soit na tribu soit na ethnie soit na clan soit na famille religieuse tout ça. Donc bango ba église nde esengela ki baté ya biso na makambo wana que na makambo to bando sala il faut to longola ba cointance il faut to longola ba ko reprocher na baninga na makambo tali ba église et makambo tali par exemple ba tribu ba ethnie tout ça. Donc c'est comme s'ils veulent nous ramener dans la discussion moko sinde kota on supende kwa bechole ba muniete o ya bango azamu to ko simba pa mapunu malamu ya ngwana ba ko linga penza kaka ya bango ndabima te o bango bazo proposer bango balobi ke mususu wana kadi maza na proximité na tata mokonzi ekolo mais ngana kotuna o mutuna bo tala ndeko excusez ils m'ont appelé Koti tala ndeko monseigneur Fridolin et pardon le cardinal Fridolin Ambongo comme on a Fridolin Ambongo oyo aza mokonzi ya église ya ICC comme on a ceux qui na banza bien za Bokundo bango muto bango bazo soutenir wana kombo na ye Cyril et Botoko. Donc ozo moteka makambo na ba kombo na bango balobi ke muto wana za na proximité na tata ekolo mais bango pe onde bazo mabiso na côté tribal donc bazo soutenir kaka oyo kombo ne ambongo oyo kombo na ye Botoko bino nde bozo banga boko banjete wana zande kuna bango nde zo sala bino bobo ya en fait ngai na zuka exemple bango bazo ko bamba baninga et ko kipe buntu pe mutu lokola ngai to mundi baninga mususu les 6 autres là qui restent bakope koloba que bino pe na côté na bino ezali ete bozo soutenir ndeko ya bino ya coin moko na bino aza na tribu to na ethnie to na clan mais biso to tikali na position ya ekolo. On ne peut pas écarter quelqu'un, on ne peut pas discriminer un fils de pays et du moment où il est un monsieur très compétent mutu oyo azobo ya qualité to le savoir-faire yandeko kadima azate mendeko ko tala pe makambo ndeko keni pe na mwa malembe boui biso to kozela bango to l'état akozwa pe mokana kozongisa ngo na maboko ya biso déjà tozolo ba en avance que bango baloba ki glissement ezalate mais est-ce que makambo bazo sala si nous arrivions c'est vrai que nous l'UDPS nous disons que nous ne ferons pas un jour de plus mais si le côté technique ne permet pas donc batieli biso ndeko na seni na ngonga yo esengelite seni zo kokoka ko organiser makambo na ndenge esengelite technique bakola susko accuser mokonzi ya ekolo
que azana posa sala kasi bongo e bongo tango donc bazala malamu bazala mayele batala ndeli boso bendeko soki pe mapolomi pe eza penza na bosenge salama po ani teke ja kusala deja makambo mususu bango ba ndongwa na ba kondongwa na bongo ndakisa tokopesa tokozela ba recensement te bandeko baza na bosenga pe kozwa ba carte. Écoutez, le recensement eza eloko moko, c'est vrai que déjà biso na projet de société na biso papa Étienne d'ailleurs alobaki il faut koyeba congolais nani azali congolais nani azali sport nite ko banda ka pe kuna lokwa bango ba kosala photo pe ba kosala photo sala mo lo mbango te. La vision du président de la République, il veut bien ngai oyo na lingete na yeba moni ya moko mama kelele bimaki awa o baba nyamulenge baba congolais te o bande ko mususu bakota ka kota goma kuna bazebele bakota à tout moment. Je suis pour que tokende na recensement, mais ce n'est pas une décision qui va venir seulement de l'UDPS, non. On le veut bien sûr, mais ça c'est le gouvernement, le président de la République avec le gouvernement, son premier ministre, le gouvernement. Ce qui va vendre dans le conseil des ministres, il faut qu'il y ait un recensement et ils aient le mais il faut dans ce cas opter pour un recensement et que tokende na élection, recensement avant élection, il faut que recensement et ça dans le délai pour n'être que pour na tokende au-delà il y a 50 ans, il y a 2023. Bon, voilà. Kasi ndeko tokota sesu sikona makambo na mama likambo pinza ikamusaki bato nyonso kolanda ndeko Koffi Olomide epa ya sango alobi bila tata mokambi eza zéro bona ebite yoko kipe ko rappeler biso soki pe banda ya ye eloko nini zakite eloko nini peut changer oyebi nazo mona ndeko Antoine ndenge moko mbenga bandoi ya monsieur Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, le président de la République, le chef de l'État. Kolandaye na façon ya zolo bamaka que le bilan est zéro, c'est, je dirais qu'il est soit de mauvaise foi ou soit aza informé. Hein? Soit aza informé. Puisque mais c'est à cause politique. C'est à cause de la politique. À cause politique, il y a mon à cause de la soit aza informé, soit aza na mauvaise foi. Namboko moi je me rappelle bananga ina botama bafutaka Minerval na classe. Et d'ailleurs batu misusu bakoye bakeba ne bele basala l'école buissonnière pas parce que bana wana balingaki yango iza parce que aye kelasi akota na kelasi akomi na porte bas bengani pour na itazangi mbongo to baboti na bafutaki mbongo ya Minerval te. Mwana wana baluki azongi ole bazonga ndako ti akomi ko telengana ko sakana na bana misusu. Mais Koffi Olomide dans ce pays, il a vécu, nous l'avons vu chanter pour le président honoraire Joseph Kabila. Tu es bien obéissant ça. Pour la ligne était Makambo wana tango bande ko sala ma sérieux wana te. Aloba kiteke basala on met les loyo gratuité de l'enseignement ezali. Les loyo pour ne citer que la gratuité de l'enseignement, ba prix à billet avion et kokita. Attendez, maman. Yende Koffi Olomide. Tout ça, là, 2 ou 3 ans en arrière. Est-ce qu'il pouvait passer à l'écran, lui, Koffi Olomide, dire que le bilan de monsieur Joseph Kabila, le président honoraire, est négatif? Non, mais cette liberté d'abord de venir à la télé, dire ce qu'il pense, hein, et puis sortir de là sans qu'à la inquiéter, à la toucher, à la ndaïté, à tout ni tout nan ndenge moko boité, to ba kanga été ba luba ba formenter les témoins procès moko boyelo mo ba kanga été. Est-ce que le fait que wana pour na ngina zonga te na ba makambo bande ko nyonso ba ko ba mikolo nyonso liberté d'opinion, les gens, le journaliste disent ce qu'ils pensent, tout ça. On va chanter, ils le savent même. Ngala limite to zonga na makambo wana à tout moment. Bango moko ba journaliste, bango moko ba musicien, bango moko ba politicien, dans leur fort intérieur, ba yebi makambo nini yo et ba ndeko le dans la tango kala. Na repé cet exemple. Aujourd'hui, il s'est permis, OK, de dire bien sûr que makambo alobi andeko maman Olive et ça peut-être pensa très mabé mingité, je condamne ce qu'il dit, mais est-ce que le fait d'avoir dit par exemple que maman Olive aza moi si ya kala il y a président de la République, maman pour Olive, maman Bobo Tomi, il y a aucun péga pour les Kissango. Est-ce qu'il faut bande comme ça na tribunal? Mais déjà liberté wana, il pouvait se permettre d'aller dire ça.
Est-ce qu'il pouvait se permettre de dire, de poser de telles actions? Mais Antoine Tshisekedi Tshilombo il était qu'à Olive. Non, mais c'est pour te dire que bateau ya ngambo wana bazana moi façon na bango ko sala ya kala ba memi yango tisikoyo. Mais le président de la République, Makambo Bongo, il pense quand même que monsieur Antoine Agwepa, Kofi Olomide, est libre de dire et de penser ce qu'il veut. Et que c'est dans ses libertés fondamentaux et on ne peut pas lui tenir rigueur. Ce n'est pas parce que lui il dit que bilan est à zéro qu'il a réellement zéro. Non, bilan est à celui qui tenir compte il y a des éléments est largement positif. Il est largement positif. Wana mboka tokoti sikola makambo etali bokengi na este ezaki mikolo nyonso na bandi bandeko ba kolanda oto mesana kozwa ba photo na ba video ba violer ba kati dimne mwandam to éviter stratégie ni pe ba romatisa et to utaki komona mapinga msusu pe bakitaki na intérieur kuna bakende ko sala nini yebisa bandeko ba kolanda d'abord bato yo badala na Kinshasa biso na Kinshasa ezalaka tout moment ozoka makambo ozoleka na este kuna et jusqu'à présent, la paix n'est pas encore rentrée à 100%. On est toujours de cœur avec eux. Par rapport à la politique, le président de la République a dit que Makambozo kende bien. Bako boma bako kata mitu bako ko sala ba mabeo batu bandon sala nakala ezali susu ndenge ezalaki penzate. Kimia Ezali, moi-même j'ai eu la chance d'être à Goma pendant que le président de la République était encore là. Là, à Salaki, plus de 20 jours là-bas. Nazalaki Kuna. On a quand même que Kimia Eza au Tambola, au Toké na Bunia wana, Toké na Beni, Toké na Goma. Tant que vous avez dit le président de la République n'a pas d'escorte par rapport, parce que c'est dû à son rang, c'est dû aux fonctions qu'il occupe. Mais Ngai n'a pas d'escorte. Ngai n'a pas de ngai na vandi na kina bakana vandi ba pembeni ya bakanka tindo wana na kei ba côté ya ba parc côté bakata batimitu na kei côté volcan et d'ailleurs je suis encore heureusement que ça m'est venu en tête to kenda ki bande kona biso ya Goma volcan ya ki tozana bino kaka ba penser moi ba action zo sala malicious pour na récolter ba bien ba vivre to moni pe maman olive pe kuna ki asali pe banda ko nyane kuna mais c'est une citoyenne de la République, c'est une Congolaise comme tout le monde. Si là c'est moyen, c'est comme bande qu'on a vu sur la salle à rabaction tous les jours. Bah oui les musiciens peu ça les arabes maman lifté. Namoni Fabregas, namoni de qu'on a vu sur le jeune leader. À celle peu action. Et puis accusé pe lobby était justice de mikolo yo ba ko manipuler ngo izola la kana be na mupandi moko. Boko kanga kaka bato na bango. Ya bino pe ba yibi boko simba te. Non. C'est d'abord une personne, elle est très mal placée de donner de leçons ou une telle proposition. Ce n'est pas la bonne personne à faire ce genre de proposition aux gens. Justice, non. Justice, oye alelo. Na repose un exemple. Moi, je dis que le secrétaire général n'a pas justice est bien qui. Vous bien? Il y a une DPS. Justice est bien ici. Et puis bateau bino bateau bolobaga oh babeng ici mata tamponio o eza acharnement o babeng ici motutel eza acharnement tango babeng ici Augustin Kabuya mwana bute a ke ko répondre muto alobaki acharnement ezate vous êtes que l'air tango babeng ici mwana bute to moni muto alobite ke eza acharnement tango babeng ici le secrétaire général il y a eu des pécis bateau baganga ke eza acharnement bazolinga ba déclasser to ba écarter tel candidat ou tel autre candidat na makambotali élection azate hein. Donc tango ba obengisa pe bino mon abuti aki à répondre clairement ba mon dossier za na vide ba joy kaka une partie à vidéo et alors ça une longue vidéo de plus de 30 minutes 45 minutes ba on ba katika elo mo il y a 2-3 minutes ba ju ba bandi ko tiango na ba réseaux sociaux et tellement que mon so pas comme journaliste en ndenge ne akosala couper laisser couper passer couper donc a ju a tiango na Facebook. Excusez, à côté de la rébellion ou bien il va inciter les gens à la excusez-moi à la on a vu ce que le bien l'autre côté tant on va rebenir ça peut bino beaucoup de répondre pour moto la justice et bien ça va il qui répondre celui qui ne se reproche de rien aucun nous répondre sans problème
mwana mboka totala makambo etali idps tobela mwa moke pamba te tokomi kokóma mpe na mosuka masolo na biso ngonga eza ngonga mwana mboka idps baye oyo bakozala mpenza zingazinga to mpe na kati ya parti bandeko bakolela balobi ete bakosunga tata ekolo te nayebi te na nini ondire ya kosala mosala be ye moko pardon na comprendre question bien te faci bakoakompagne ete banani baza koakompagne bandeko na ye ya idps abi bolingo mpenza mpe eza te na baconseiller na ye kokangisa communicateur ya bato babundelaka faci na makambo etali communication ya réseaux sociaux ata na baitando inene neti ndeko Joël Kitenge balobi bazaki na mwa matata na ndeko Vidie Chimanga nde eloko ememi eti kuna basengi mpe pardon na ndeko Vidie Chimanga kangi mpe motema ndeko wana Joël Kitenge aza kaka na boloko ntina mbomu na moya lelo bon wana tokoloba nini non déjà makambo etali UDPS bayi ya IDPS bazosunga tata mokonzi ekolo. Et c'est vrai que dans chaque partie le mécontent bazanga raté, la partie nyonso, cela ne veut pas dire que ceux qui sont dans la partie morona, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Et puis c'est un peu ça. Na makambo Isaiah Joël Kitenge na ndeko Vidie Chimanga. Vidie Chimanga c'est un citoyen congolais. Joël Kitenge, c'est vrai que azana UDPS peut-être. Et na UDPS et l'ini kolobate que Vidie Chimanga soir ceux qui a se sentir lésés na makambo yo ndeko Joël Kitenge à lobby Vidie Chimanga a kolobate waza forcément waza ndeko na ngai ya UDPS bon voilà na ko sala e loko X na ko sala y t. Non justice c'est ça indépendante ceux qui yo pende tuzawa to yebanite oza journaliste munene na mboko ceux qui ndeko to sola kana obienga na sala likambo mabe oke kufunda ngai et que justice sengeli sala musala nango et que ça musala nango na ba retirera plainte te ndeko lobi te sala bo retirer il faut pour na nini te ko lembisa motema parce est-ce que ba poser ba action est-ce que ba ke ko senga réellement na ndeko asenga ki pardon et bandeko misusu ya parlement debo balandanga eza na émission moko bandeko na biso ya parlement debout ba parlementaire debout basenga pardon basenga rango pe na barang na bango basengeli pardon po ete afongola motema basenga kaka pardon malamu basenga malamu puisque voilà si vous pesa biso bililingi moto to mona bato bakobunisa faci baza musika te pamba te bolingo so eza te bokosala eloko mwa makasi te maman pardon tout côté ça émotion te moi j'essaie de rester correct et puis légaliste en quelque sorte. Na lobi nunga ko ndenge toza awa tozo tourner émission soki na moni o déplacer langage na yo o dépasser langage na yo soki na lingi ko funda yo bakanga bakanga et soki pona retirer plainte na ngai esengeli yo ndenge ozawana oya opposer ba acte to oloba makambo e ko lembisa malembe o ko lembisa motema na ngai pona sala mais tant que nanu ndeko tel amoni que ndeko X a posé ba acte ou yo ko kolebisa motema nete pour retirer plainte na que veux-tu que je dise maman ça ba problème na bango moi je peux juste te conseiller na ba communicateur na biso que tant tozo les gars na ba TV tozala na moi pideur tozala na ba reteni tozala na moi ba égard contre n'importe qui ezala contre les journalistes ezala contre ndeko caméraman azana sima ce n'est pas parce que nga naza communicateur to parce que nga na les gars na TV ndé na koki ko se sentir na droit ya nyonso ko lese baninga ozomona donc moi je peux me limiter par dire que s'ils ont encore des actions à poser pour demander le président Vidie Chimanga, moi je l'ai rencontré, je ne le connaissais pas mais je l'ai côtoyé quand on était à Goma quand le président y était. Je pense quand même que c'est un monsieur de très très bon cœur. Il ne me connaissait pas mais la façon dont il m'a accueilli dans sa suite, la façon dont on a discuté, on a échangé, je pense quand même que ceux qui va poser l'action, tous ceux qui va sengeli sengeli ba kutena bato et sengeli le président Vidie Chimanga ko kitela na sendenge ba kinoto misana ko luba akotela e penza na se mais ceux qui peut-être et puis en plus ce bozo ba déjà commis la prison déjà ba kangié ils a lisusu likambo etali Vidie était action judiciaire ils a déjà déclenché comme il kambuya soit ordre public ezala qui troublé soit quelqu'un s'est senti lésé ministère public a koti ba makambo na donc makambo comme il a ezé susu na panage ya le président Vidie kaka lisusu ye mokote. Donc l'état pas côté ba makambo justice et côté makambo je pense quand même qu'il faut ça la makambo différemment voilà ils en peut-être c'est là pardon aussi ça bande ko ngai bozolanda mikolo eza na likambo na peut-être que ndeko na journaliste a tuni ngai mutuna sur yangote mais moi j'aimerais parler de ça to comme il faut sentir que moi
une haine tribale. Moi, bah, message tribaux, tribal, ethnique, clanique, et comme il y a moi mingi, na Kinshasa ou Yabiso. Bah, biso et toza bah né et grandi. Je suis né à Kinshasa, j'ai grandi à Kinshasa. Nanu na kenda teo, na yuti ko kwa né na komi na baba. Bambula kolega ba 20 ans, ba 30 ans, on est komi ko kenda ka ba libando ke par exemple na ke Goma, na ke Lubumbashi, na ke Bandundu, na ke ba Congo plusieurs fois en voiture, tout ça moi-même au volant. Mais ba message oh biso ba na kino elobi na ngwa ta grand frère na Zakari baba baso. Biso ba na kin to mesana te na ba haine moko boye. Ya ba tribu. Bano ba botami na kin, ba koli na Kinshasa. Ba message, ba communication, il y a ba journaliste pour na ba positionnement, il y a ba politicien. To ba communicateur, il y a ba parti politique, ba joue na ba message moko boyo zoluka ko kabola. Ba tout sur le plan tribal, sur le plan ba parti politique tel les a beaucoup plus na clan tel, les a beaucoup plus na tribu tel, parti politique tel. Je ne veux pas m'adresser à tout le monde, mais je m'adresse à vous les Kinois. Bo yeba na kozala attentif, bo yeba na kozala attention, bo sala keba, bo telemi la mutu nyonso zo na ba message na ba genre wana. Parce que toko tikate ba makambo eleka na ba 1980 ezonga, ba 1992, ba 1900 tu peux combien ezonga sous na monde na mokilio lelo tozana en plein 21e siècle, ils a monde né ba le monde de la mondialisation. Donc toko ko ndima ba message clanique te, toko ndima ba message tribal te. Donc je vous demande encore d'être attentif, d'être éveillé. Muto nyonso azoyi la message oh botala bango kuna baza baluba. Oh bango kuna baza bato bandundu. Oh bango kuna to sangana to luka ndeni to bonga ndenge ni to kendo ko attaquer bato nyonso baba ba swahili bato bakende ko te boye ça bango non ça ce sont des anti-valeurs. Bo piki ça bango. Donc c'est ce que je voulais dire comme dernier mot. Il y a émission où il y a biso ya lelo. Andiko na bandi eloko lobi yango yangana na lubaka mikolo nyonso ngala lubaka nga Ange Kasina naza congolaise. Naza mungala te, naza muluba te, nde bato bakanta naza mungala naza congolaise. Tango na lubaka naza congolaise pona to sanga na biso na biso nde toza na kati ya Congo. Tango deja kaboli te, dia na sangisi deja bu. Tango na lobi naza moto ekolo boye na kaboli. Donc wana eza nzembo na yembaka mikolo nyonso ba balandanga ba yebinga. Na bandi na ebite mal de positionnement, bazoluka ba se positionner, il faut bazwa moi coup de pouce ya ba. Wana bango ba yebi penza tina ekolote. Bunda sokoza mwasi bunda yaka na makanisi ya kitoko yaka na ba idea malamu bimisa mutu. Voilà. Wana eza na ba yebi penza tina ekolote nde ko sala yo finga o kabula o yebi to kozwa lumeya katuza mobali oza mwasi mikolo ekiparate Congo eza chantier luka mbongo na ndenge na yo. Tant que Congo eza chantier pas union sur luka mbongo la Congo kobima ba sénégalais ba bazo ya mikolo nyonso akoya kotumba ntaba lobi omona ye na amer basala ka ni magite ezala ka makazi ya luka mbongo bino bo linka ka be politique mbongo lokole ko ya kuna yango nde to kotika la na bandi to komi na suka ya maso na biso na tondi botondi na biumbu azabongo sima ya caméra na biso na tondi botondi na Rifin Kisombi papi kedi na Mike Luzoladio na ba nyonso ope balandaka ngai ba bino Ange Kasila poto kuta na penza mbala ya sima. Merci. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton au l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, où il y a Londres, et ça lui cause la fierté à la communauté nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes, 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 yes. C'est créé Elton Store et Sali Kakamoko, le sérieux, à quel na service qui t'a qu'on a client avec ma produit naïe. où il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Eden Store. Oh yes, mon crime bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le berceau des produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso il y a produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret ya solo. Où il y a poso ya maman moi c'est qui toko. Poso ya moi so penza basali kolula. Poso ya moi so mobala kotala ya lembate.
poso soko tamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produit zote kama na kati Dance Store. Na ba produit alimentaire pour ya Dance Store. Yango de secret ya cuisine ya mama congolaise. Eh oui, nyonso ko sepelisa mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na yo ezali. Oh yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atalaka yo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes, olingi mobali na asisa biloko nyonso otielaka ye na mesa. Secret ezali kaka moko. Dance Store.